les comédiens bobo, qui zengi, na ambulance. En tout cas, na ebisio batouana. Et puis c'est très intéressant. Ambulance. Ça la comédie n'est bien c'est que ça rabatou. Mais deux fois les réseaux sociaux na alobela mamamboka. Et là on a linga. C'est un patriote. C'est vraiment un patriote. C'est un patriote. Abanga raté hein. Non. Voilà. Non, moi, je suis démocratie est menacée. Les gens ont dénoncé, donc on a déjà la prison. Déjà, mais il y a quand même osé. Ils ont bien. Ils ont bien. Pour la précision, qui est quartier la témémique combien de personnes. Mais le reste, il passe. Dans tout le monde, porte-parole, il y a mes hommes. Basala musala moko na landry japonais. Landry japonais za moko ya ba communicateur oyo alobela kofi. Chez moi. Puis Roger là ko so. Ba finga ngando te so na so kate balete hein. Landry finga. Hein? Donc ba beta kama be ngando te so na kate balete. Pelanda kati. Alors comme tu un peu ça m'a passé, muta mi benga libindi moko so da d'esprit. Ba d'esprit ba kufati. Mon sens est un qualificatif. Mon sens est un non cultivé. Ok. Mon sans manière. C'est ça mon sens. Mon sens est un sans manière. Donc, si tu as un malonga, vandi, mon sens est un royauté. Donc, mon sens non. Ah, mon sens est un lekate. Jusque-là, l'artiste, qui cause oui, n'engo peut information. Qui cause artiste, c'est nanda kunaye avec agent de l'ordre, qui cause qui est parquet à Gombe. Et si Azo c'est la juge naye pour que Basambi ça c'est raison ni no babengeli. Mais jusque là raison no yebaniti. Lo batuloko lelo na Congo to comment otala ka bato ba sexa biso lelo metozo bossa ba ba sexa biso kala. Voilà, très bien. Ba ve lokola ba ve gawana ba papa lokola ba musielu donc tout ça na bato belé. Oh lelo le roi de la forêt nenga zakana souci comme ba artiste wana koyo ka pe mawa memi bango. Dès vieux gaou soko memi eza bénédiction pe ya concert. Non mais ça quartier latin. Non, quartier latin tango wana. T'es quartier latin, on parle de quartier latin. Azate. Surtout que tu as magie, voilà, c'est là, Drisha. C'est là, yo. Non, non, l'équipe tout dans Missa quartier latin. T'es collecté. Na vocal. Mais attention, il y avait Sam Titou. Sam Titou, c'est un grand chanteur. Eric tout a yé makazo tika na mawa. So itoleki na teve to fingi ferré, nde wera on se pela biso. Non. Donc les messieurs là. Azali au capi, à côté toujours au capi, il mboka na kende il faut babukanga lonzo. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Quitte appart, Pichou Kitenge appartement. Côté Kandako, mpe kolukele ndako kofutela to kosomba ezeli mosala na ye. Na yango kokene mosika te. Contactez biso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichou Kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona kofutela to kosomba kokoma propriétaire. Pichou Kitenge appartement, aux alliés vraiment nécessaires. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne éviter. Yaka, tokiti na métro château Moutia. Daka yaou. Oka yaou awa.
Ah, ozomona okimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine lula metro. Biso bataninga bale bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka skomina place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na pour na kolongola batampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pour na kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalingaza na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba ange munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, on a fait un produit, il y a qu'au grossir, on a fait 5 mollets hanches. Non, non, je m'en ai fait. Oh là là, et là, on va mabala. Et ça pour nous balle. Ça grandit. Les machins, les machins, on est pour qui sinon, on passe pas. N'a n'a et les autres étaient tellement vraiment vraiment on a victime na meki yango oh les baso de maina légalement dans le magasin et autres dans le laboratoire mondele awa na poto les autres légalement je pense que au moniné les la rayon les ailes loko moko et autres naturellement ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste voilà akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Merci pour la confiance dans la considération. Vous êtes belé, vous pouvez suivre confiance. Merci Nabino Congolais, au télévision de Kinshasa, au télévision d'Angola, la PCB en Afrique d'ici, na Bossanité, les Rombox, les millionnaires, Yannick Kini, Rombox, la PCB en belé. Ah, tout ça, on a analysé le débat sur la vérité studio, tout ça, là, échange. Na ba congolais tu invité pe au tala biso yebi ko loba ma metali mboka ma metali ba to hésiter sur la photo analyser ma metali ba actualité sur la toile contacter biso concept yango analyse entre nous tout ça des chances il y a makambo nyo sur la communauté congolaise mais lelo to na jija bon tout ça l'analyse lelo na bandi konanga oyo Piroger mwana mboka na Adrisha sénateur à Angola donc ba staff pe batu ya les rois de la forêt Weranson bana ya wenge vrai bana wenge musica maison mère nous avons un plateau neto mais qu'on décortique na bango par rapport à ba question d'actualité aux en toile aux en makambe bien na actualité ba kangi il paraît ba yo kangi héritier le nanda punae na plus de 14 policiers en tenue civile. Nous avons juste dans l'actualité les rois de la forêt le 18 octobre na kati ya Adidas Arena Torlobelango pe quartier latin ils ont un poteau grand complet mais ba bosani landry japonais ancien za soba pur jour c'est quand non c'est la noce az ancien az soba biso benga ba soba na Angola ba ba umeli na place donc mais atikali pourquoi to me ko de bilango lelo et puis toucher de gauche à droite boye ba par rapport à l'analyse de ça qui j'ai dit bonjour Piroger déjà. Bah oui, bonjour Imi Ganyema, bonjour Solo la vérité. Bonjour Adrisha Tipoti, Adrisha sénateur, Yaza sénateur Adrisha, le représentant valable de Werason, ambassadeur de Werason Nakata Angola, Adrisha sénateur. Soyez les bienvenus Nakata Paris. Merci. Voilà donc Mi Ganyema, merci na nous accorder la parole. Mbote na baiban so bazuli bakuli nene bolandi mwana mboka Piroger lolaka Congo o matalatala maikitoko na kolika te besoin baike o bengumba besoin baike na ba mboka lolengi kani wapi penya bozui bo pesi ngonga pona olanda mwana mboka Piroger wapi na moya mbemi awa na koya no mituna wa mwana mboka Miganyema ngayo nazwa miyo liboso ya yo sénateur bonjour. Ouais bonjour Miganyema. Donc merci na invitation et ça n'inga bien donc il y a peine na mona keza parler na biso pour na zaki compte de passage mettons quand on dit que
tonton Piazza côté oyo yebi senga na zap na la solo la vérité na yebi que za na émission oyo yambara mutu na Europe pour ba comprendre pena ko yaki eza solo la vérité beaucoup les galika na mais pour ba ça la confirmation que za déjà na kati mboka et senga foko banano na solo la vérité donc eza histoire nanga vraiment na kati Paris donc na yaka Paris émission liboso na lekaka ezaki solo la vérité donc selinga sengo trop ko yambanga lisusu malgré tout na ngolo yambara nga mais na yepena na Paris na zulu sous version Paris quoi version Paris donc solo la vérité et ça n'a bien fort. Merci beaucoup. Ouais, ben, biso, le roi de la forêt, il tour à ses chances dans mon toutou, hein. N'engé tozo zela ba papi le prince, n'engé tozo zela ba coach nyama, n'engé tozo zela ba petit wera. Donc, le roi de la forêt font le monter na ba toutou, surtout, ba communicateur, nous, bazara mingi na ba africain, na ba pays différents, quoi. Donc, tozo zela ba Gabon, tozo zela ba Brazzaville, tozo zela ba donc, biso tout tozo zela pona Adidas Arena, to tchaka n'engé zala. Évolution qui est indé pour Adidas Arena. Bah oui, donc, bana maison mère n'a trop fier na bango, hein. Bana wenge, bana maison mère n'a trop fier na bango parce que, surtout, génération berceau, façon, bas impliqué na likambo yo, et zo la sa force, c'est le roi de la forêt. Lelo, biso, yobi que internet, c'est sur le roi, constaté. Donc, il s'y fait au Koti Kaka, na site ya, Adidas Arena, yo mon na wera son le roi de la forêt, déjà, Togolo, bah, près de sold out, permet na sold out parce que, génération berceau niveau baso bien oyo ils ont ça sont fiers on a exhorté bango les sous exhorté les amis les amoureux de la bonne musique donc Adidas Arena donc bon mi sombe la sous bien plus fort pour toi on a besoin de mettre deux trois fois le roi de la forêt ils sont capables pour naïe quoi donc niveau bon sombe la bien bon continuer toujours bana Grenoble bana Bourg-en-Bresse bana Switzerland bana Allemagne bana Autriche bana Liège, bana Bruxelles, hein, bana Canada, bana États-Unis, Dubaï, partout en Turquie, partout en Afrique du Sud, Angola, Brazzaville, Kinshasa, batu tout bosom baba billet, boko bagosom baba billet na www.adidasarena.com. Bosom baba billet, le roi de la forêt ouais rasonazo lambe labino maramasika. Obo mona na Paris Arena, yangoto bo mona na Adidas Arena. Le roi de la forêt Rasson a travaillé arrache-pied. Naba langanzembo na ye, obi ke Rasson a stratège. Mbala bo mona ya kitaki na abimaki na sous-sol. Mbalo yo o ye moga raisonna ça bino plaisir ka yem taye biango wana phénomène. Donc bino bo somba billet. Ba soutenaga artiste c'est tango somba billet. Donc moi la maison mère a tout à tout le temps on a dans la billet. Fanny Ipaka, motema ya José Ipaka. Rose Mboyo Moseka, la Rose Mboyo Moseka. Le PDG Alain Boala a sombeli ban à la man du sel tout babillé. Donc l'air en go ebo somba babillé na bino bozana babillé. Vient nga Alpha Mokua, boko tagana surtout ban à Lyon. Il suffit bokeka na restaurant Mbanda ka pa ya yemoko engame en putu. Donc bon mona ke ba billet zote kama ba caramel kitoko bazo somba la pe batu et ça kitoko. Voilà. Bon, on a eu pour un concert, on a travaillé, et puis on a makamna msusu yanga moko personnel na Rolandela. Après on a trouvé bandingi to sala so que senga ke ba paradis na ba winner balanda to zala to zala mais ce pe ko senga na zonga Angola, biso Angola pote zara na onzela makolo donc na roya na ngaka. Pour ça déjà combien de jours? Bon, une semaine quoi qu'il lundi. Ah, ouais, une semaine quoi lundi. Voilà, ba tout Angola donc plata nzanza donc na lobby so to komina batu loko to komina batu 10 loko la Tanzania na staff na plaka da banda na ndimite ke batu ba ko souffrir le sous Angola wana donc moi mbal mo azo fungola batu mutema zaka na souci ya batu jour yé pas ko zo batu ya souci ba ko ka souci le roi yo ke la batu souci mais na éviter mo kilo ko zande ni plaka da banda vraiment merci na nyonso bosali pona nga vraiment merci beaucoup. Voilà, puis Roger. Ouais. Les rois de la forêt, tout le monde a invité Nani comme invité. C'est OAL qui, tu as une Bill Clinton, tu as une grand pote à AJJ, un peu symbole de ce Roland Abisso. Tu as invité, mais pas tous aussi, un peu symbole de Poralek, un peu symbole de Bruxelles, pas tous. Cette fois-ci, beaucoup comme ça, nous sommes invités à ben, là, il y a déjà une émission au monde à l'égard. Alors, cette fois-ci, tu as invité Werrason. Na concert on a invité Werrason. Werrason ce qu'il faut inviter va faire play, inviter va Blandine Pemba. Werrason a invité va Freddy Movadi. Tu vas inviter on a souhaité. Mais Werrason a un phénomène. O est raisonnable il est comme taille bango.
Donc, le roi de la forêt a un programme de mon yé mon quoi bien au benga étant que mélomane, étant que staff, nazo senga we rasona invité ba Nikide, we rasona invité ba Tave Katanga, a invité ba Freddy Movadi, ba Fair Play, ba Ma Chantal. Mais le roi musique qui est appelé comédie, nga nazo souhaité, nga na senga. Le roi de la forêt a invité Vegaou. Ah ouais. Artiste et comédien Vegaou. Ah ouais, oui, vous voulez. Le roi de la forêt a... Voilà. La die Sobe, vie de loin, Saï Saï. Basé belé. Ba mona poto na sima Werason. Obi ke le roi de la forêt. Bana changu niveau ba CP la pauvre gawaza aza notable ya changu. Ne grandi na changu ti le bazara na changu. Mais ve ba komo benga l'île Piaka. Baromo benga ve ga l'île Mobola, ve ga ta braza kendate. Ce qu'on a vu que le roi de la forêt rasona za mutamawa. Alingate ba chola mutu. Ne ba chola nga pi roger, le roi de la forêt sala quelque chose. Donc nga na osenga mokonzi, na mutema malamu za nango le phénomène we rason, motema mama sideji, talaka ya ve gaou. Po na ibsa ngo pe ya Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota mtalia dollar ela tena betela ga sola ve gaou. Mbalmo abenga Vegaou. Asinera moi chèque, moi l'aura bien kotaka. Mais koto ane si ekokite mais Vegaou mon poto. Na idée moko bien talaka lelo batuloko lelo na Congo to comment talaka bato ba sexa biso lelo metozo bossa ba ba sexa biso kala. Voilà, très bien. Ba velo kola ba Vegaou ana ba papa lokola ba musielu donc tout ça na bato belé. Oh lelo le roi de la forêt nenga za na souci ko ma artiste wana ko yo ka pe ma wa memi bango. Ndeti Vegaou so ko memi eza bénédiction pe ya concert. Oui, que Jules Belé va regarder quand on nous wana. Pour ça vient na bango. Donc vient wana nazo comprendre te bato ça na makamondire et comme le roi 12 na théâtre ton nene ba ko bossa na ba vie wana. Autant mutu moko bossa na histoire te na makamba théâtre ça na facilité OK poto. Na ba vie na ba sali trop et puis lelo soko cheka na scène bato ba ko seka ka ne ba seka kala. Mais bazo bossa na ba vie na soki idée pena tonto pia pesi soki ba ko kanisa ka ba vie wana ko zape sengo na biso to ko zala na kati ya dida sareda na moni lisu vie ga oboy. Taka la otota na mutu moko bo azo cheka na scène na tala mutu moko bazo sala ba montage mo azo chave gawe mo na Gare Lion eza ko chola wala ba chola ye ils ça bien te azo sala azo changer ba azo sala montage que Vegaou na Tour Eiffel Vegaou wana Vegaou la laine na njili mais bozo monter ba blo mo benet bo chola ki ako mo na potote et puis bato yo bazana ben part mo ba biloko na bango zo tala mo wa mikolo boko bo sana ba vie wana te. Na place où on sa moto déjà $300 et comme les facilités dans ma boko. Pourquoi pas le moto $10 et ça non facilité, ils ont difficulté. Aux autres check na babilo qu'on a wana ne fils kata moi ça na autant azolia. Merci wana ka rapezo tombola makamuna. Tozo comprendre que batango bozo bo sana bato et bato bazala ba posa na bango mais bozo zolem su ba o ba yebanati. La to éviter musala ngozo ke ndenge ni. Tozo na analyse sur la vérité. Oui. Donc des ba de wata biso na si bo remarquer côté Joniza. Mais analyse déjà c'est très important tout ça l'échange entre lui sur les Congolais. Oui. Puis bah on y est malade tout ça malade. Dans cadre d'analyse, nous devons analyser surtout sur la musique, tout sur le marambo, tout sur les marambo. Oui. Mais dès tout les médias il va théâtre, comédien et biso. Mais réclamation de parole bah on trouve que théâtre c'est soutenir les acquis du bosukala. Et comment mingi ba mbwakela ba jeton ba nini ba rancune. Même que ce que vous bien sûr théâtre lelo théâtre c'est sous-souté. Le théâtre c'est sous-souté théâtre baby. Au moins natang biso tokola yaki na ba comédien lokola papa lokulipe à son âme. Donc hôtel kan elongi alobi kutu nonte obani da ko seka. Ba papa kabamba masasi. Hôtel elongi neka pamba obani do seka ba papa mangobo. Hôtel kan elongi apamba. On ça ba théâtre votre histoire. Na émission ke badako sa théâtre non bêtise non kofinga mutu non mbwakela mais au sentir que bazo sekisaka bato. Lelo o bata théâtre mutu nan ngoto sali rien na théâtre mais o lingo komaka patron. Ba on to baninga ba komaka patron. To bite nan au sekisa sus. Ba ngo nyonso ba komika ba patron. Lelo komi o ngai mams, o ngai paps, ngai nini boy. Ko seka eze susude. Alors, elo wano lobby eza solo, lelo penya ko seka eze sute. Chance que tout cas na sobe. Et sobe mutazazo azo sekisaka biso na bato kala. Mais bano lelo en tout cas na bana lelo il faut nous reconnaître na zo bois ka ba fleur na des comédiens mon mikolo yo. En tout cas ba sa marma minene. Bobo
les comédiens bobo oyo akizengi na ambulance. En tout cas, nayebi si yo bato wana. Et puis c'est très intéressant. Ambulance. Ça la comédie n'est bien c'est que ça rabat tout. Mais deux fois les réseaux sociaux na alobi la maman mboka. Et là on a linga. C'est un patriote. C'est vraiment un patriote. C'est un patriote. Abanga raté hein. Non, ils ont mboka na biso. Voilà. Non, mon ligue mboka na biso lelo démocratie. Démocratie ça menacé. Lelo na mboka na biso lo ba malam, o lo ba aux autres dénoncer na mboka na biso donc aux a déjà na muta prison. Déjà ba kangayo mais il est quand même aza ko oser ils a bien donc aza mutu abato alingi peuple c'est ça donc bazonga na alignement balonga na ba ranking balonga na ba bêtise théâtre comme trop bêtise théâtre comme ka ko finga théâtre mabande bande ka ko finga leçon ni bo pesa na bana obi ke banda ko be na poto batala ba théâtre congolais te baloba okuta nini kuna leçon ni nozo pour théâtre kalezaki leçon théâtre zaki leçon mais ba théâtre lelo leçon ni nozo qu'est-ce que tu vas analyser sur ça lo ngana wolo beloko moko moni eloko so boma trop mboka na biso ezali kambo pe ya nzala oui omoni nzala ezo sala ke ekabola ka batu d'autant yo ekota sila ozana facilité aussi $50 ba pesi yo kwanga na dendo lié mam monsieur l'équipe bango si la lem so azana mutu moko bien na mutu mais yo créer lem sous les solo moko mabe po ayi na muninga yo ba en moko komani on na théâtre malade comme trop par rapport à la musique oui au mona belle vie azalaka na bien na sila mais bo sala bo kotisa bango ba ranking moko ba loba na kate pokuna ka so ozu ba libéro ka moi 20 non o lobi ba bilobe la o ekoti batu na ba ranking moko bolé lo ba bebani si batu na biso ba théâtre de soko zalaka na Jérémy Rozana mutote OK soko zalaka na sila o kutu koto ennemi mais biso to mona bango tu vas voir qu'ils ont des groupes qui attendent que Kabona que ça chic choc le yinge mais ne biso ngane ke boye mvele biso mangwaou mais bazo sala ba ko makamu mais ba kuzu ba benga na bango ba c'est ça ba tu koto mais lelo ko ba ba koma ko kabola batu fona lo bela Jérémy bo pone ya comment la facilité ma biso Dubaï to ko ki Dubaï fona lo bela sila bo posi la zone facilité $100 et mona na rapana fona que n'est pas belle vie bo eloko ezo panza ngona batu wana jour ka ba comprendre que non bato bazo ya ko yebisa biso makamu bango ne bazo panza biso poto sala musala po ba force ba kobi no na remonter ba pièce asile hotel ba pièce belle vie do senti ba mayele ko moko la bango mais sobino ba tamayele so bo sangani bozu ba tu na biso ko ba Caleb bo sangisi wana beaucoup sala pe film moko le honnête monde na ba Nigeria ninga lelo zo le 14 mona ko ba Tanzania lelo ba komi ko chamwa mutu par rapport ya biso oyebi adusha no biso ezanga ba film msu na totalara au moins la sketch msu ba gag msu totalara mutu lobité na ba signe comme oseki grave o comprend donc ba tu ba saka ba gag musuka ya ba signe kaka oseki mais ya biso ba gag na biso zaka ko finga to ba tselo moko toujours analyser ils ont émission tes analyse congolais to lobi na ba actualité na mambo de kana mboka na biso bien sûr boza ba attaché de presse ya le roi de la forêt ba communicateur na en gros idéologie au ba comédie ba comme ba fanatique ba musicien congolais et là qu'on a pu ba obéter dans moi c'était moi trop comédien comme une warrior comédien comme loi gala kutu weranso na mimi la richesse poto mais la richesse c'est qu'elle ko confirmer biso te kaza fanatique a weranso ba boni show poto pas musicien mais communication la richesse les alega ke akumisa ka fali akumisa ka ferre akumisa ka jibe akumisa comme sa musique kaka ça est très à l'aise. Bon, nous avons battu visa à tour et on dit comme ça va comédien beaucoup parce que Kalapé ou rappelle ça et sauver visa. Kala ou rappelle ça ça y visa. Ça c'est quoi comme un pire petit à Kofi Olomide. Mais ça là il peut kana ou rappelle si si quoi ça la peut kana ou. Voilà. Zomona. Mais nous avons battu ça ba to ba pesa ba visa ne ba o décider de ko na bango ne boza bo pesa image qui boza ba na biso bien. Non. Parce que un comédien ça la vraiment musicien et Zara que aujourd'hui toi on a ba comédien té. OK. Tozani na ba comédien qualifié té que muto pena botama comédien non. Tozani na ba parvenu. Yobi comédien si à tout là, viens si à tout. Yobi comédien de collaboration ya sala na artiste presque tout ya Congo. Ba papa Wemba ba King Kester. Ti ba ke ko yemba que si à tout là, akelo la etikala lelo. Parce qu'il était pour tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde? Grand Baoba, le roi Madilu système. Voilà. Ayembinze Moumetiki, si à tout la acha parole na kati. Voilà. Nzembo assistant social. Vous comprenez?
si à tout là aussi ba mejengo ibatiki sans souci atia parole Pepe Kale makambo wana kozala ba Pepe Kale ba beti ba nina nzembo loka moyibi Pepe Kale tiki sans souci atia maloba na nzembo loka moyibi o comprendre ozi même nina ba yemba na vena biso nani ni boma batiki la sans souci oui vraiment voilà mais ça dit collaboration musicien na comédie et puis aye pe na message azopesa message oyo na musique équipe normale. Mais Ladi Esobé, il a travaillé avec tout le monde presque. Ladi Esobé, il a travaillé avec King Kester. Il a travaillé avec Félix Oazé. Quand tu n'as pas abina petit na kata clip na ye. Aucun jour Ladi Esobé le bac ngana zali cultivé. Oui. On comprend. Les lois ça que logo ndekonanga de Chalobé zala. Et nous avons le parvenu. Tous ça ba tumsu ba mi bengi ba comédien mais ba mi yebi oh ba on bazate. OK. Parce que comédien c'est artiste. Musicien pas artiste. Comment yo artiste mususu comme fanatique artiste mususu peut ozolo bango na télévision ouvertement non ngana obinga ngana bi le roi de la forêt ngana na ba course to kena to tambola pena ba voiture na bi ba nzembo le roi de la forêt nga ya ba musicien mususu mais na rotanga ngote le roi de la forêt pas na préférence mais yo so monnaie na teva lo ba ngana na préférence à mutu boy a mutu artiste comédien tu peux aussi avoir préférence na yo mais okoki ko kashango parce que yo zape muta public muta bateau. Tu vois? Donc, il aurait ça, les arts nzala. N'a flatterie à visa, to flatterie à nido, ozo flatter. Au moment où, artiste, on dit, au présent, on va avoir un map poto. Amena, bango, te parce que va avoir pire petit, nae. Amena, par rapport à Moussala. Bah, Moussala. Bah, qui comme ça, Moussala, peut Moussala, bango, kitoko. Bah, seka, oui, rake changer bilama, bah, c'est ici, batou. Bah, ben d'avis, moi, bah, na conseil. Moussala, batu na bango. Moussala, batu na bango. Moussala, peut Moussala, bango. Donc, les lots, artistes, va comme, va warrior. Oh ba Gaulois, oh ba Spiritas, eza balinga ba leader wana te. Non, eza nini? Eza manque à départ. So tali bango, bakomaka batu ya batu wana so kaza na succès ti. Au moins tant kaza na succès ça ko ba pese départ koto. So ba pese départ pa fandi na ye. Tana batu nyonso bazalaka oh comédien mo kaza nga mutaki nganda lobelaka to mutaki nganda mona za na départ a bien ti. Oui. Azoluka ba kotsa ye. Ba msupe ba na perte de vitesse. Le départ na eza no malamu te. Ba msuba mo pone na ba mpo to continuer to clôture pe na makambo ba comédien na biso. Ba mo pone la comédien plateau et télévisé pas battu ya ba musicien. Voilà, moi c'est que Moussala comme illimité. Imaginez. Est-ce que si à tout là va pone la plateau, si à tout là. Est-ce que esobe ba pone le plateau que a ko lekate a leka. Non, parce que baza ba yebi Moussala bango. Mutoloka masasi ka bamba. Ba pone le parce que papa na masasi bo monaka mutoro mbali osombo te vient mbali opera vient nga mungala mais vient mbalo mikolo komi trop wario oui vient mbali oza vient nga mungala obanda kozala mbalo sombo biso kutula msu toyebani na ba TV mbalo na linga ko mingi ya Freddy ya na ngai zonga na nzela zani zonga zala mto batu nyonso ya Freddy mikolo komi tromba komi wario kala uzalaka trop jibé otiki jibé mikolo komika trop wario yambalo ok yobima kala tongo omona poto kala non aza légende il faut se préparer tant na qui légende lelo yango moni lelo ba papa na biso to regretta papa na suba sans souci le regrettande c'est nani mobali ndoki ayaya sans souci aza complet na tout donc so ba biso qui légende sans souci azaki na moto a donc a résister liboso na été sans souci ko sekisa ona na Meli Masanga Ameline Masanga te lokota fandika balobe loko seki mingi mais na lobi ezaki na ba comédien mususu papa lokola lokuli obe bakale na bakale otali kaka ye longi na ye boyo bandi ko seka ngana kutana na lokuli na barumbu na kabamba nazo leka bona telemi na monika papa mo telemi boy alobi ne lokote na bandi ko seka ngana kutana na papa mangobo nakutana ye na Gombe na hotel Mobe na kotika na talebo na bandi de akoseka batutu bani koseka via lobi lokote c'est baza ba comédien bangwana donc monaka série ba président biso Mobutu au monde ba comédien ba bengisa bangona ba fête boki sekisa batu yo mona ngo sulelo eza sultan c'est sur total série net c'est président ex-président biso Joseph Kabila au moment tando maman ezaka maman li fona ki mama maman li vana maman tala lelo mona ka dia président ni na osesa ni na bengisi ba comédien bada sultan fait ba bengisa misi aza mutu moko boye azoye ba art wana zo sala mutu bien na matoyi
mais koseka ya comédien na pesa bien koseka elongolaka maladi elongolaka ba souci ba nini mais lelo bango bakomaka ndenge nini soki kaka déjà suka attend déjà bamemi poto à ce voyage moko ni na esila komika azonga poto yaka na uta koyebisa ngo soki mimi kabonga hotel émission bazaki na Aïda tozala ba président golf nasi bango yaya poto ezosi selengi na bino to mesana bozawa bosali mo bagadi wana bato bazosekaka bokomi tuloko ya bo bafungoli no nzela poto komika boye poto bofandi ata bokende kosala ba spectacle mais bato oyo balingaki bino po boyebana po lelo bwandokende bapoto wana bozosepelisa so bango te. Très bien. Voilà. On a une analyse, tu profites qui ça la pas analyse ya bandi. Kota ba comédien. Ya ba comédien ou ba ça appelle musala, musu ba ça musala malamu. Musu ba appelle bazo garder dignité na respect na. Ah ouais. On est sur star faut garder dignité. Ba comme mémoire. Dans le bar c'est à tout la bon exemple c'est à tout la tilelo c'est à tout la zara muta mutu. Église au milieu du village. Il est partout. Partout. C'est à tout la bina na zénith na biso. Ba benga na place moté. Oh mais non. Ami sala. C'est à tout là. C'est tout là c'est le là qui est pas ferré. Bato se pela. Ça qui est pas héritier. Bato se pela. Qui est pas fali. Bato se pela. Ça ba que concert à maison mais bato se pela. C'est ça moto beti c'était na ba comédien. Surtout ba ono ba ju visa té. Soki bozu visa même si à travers artistes, musiciens, et le but est comme esclave naï. Tu peux un exemple à la Duchesse et Sobé, Fiston Saïsaï. Vie de loin. Vie de loin. Oui. Ouera muta même bango poto. Mais bah comment va la maison mais jamais ko lobate ke biso toza bata maison mais ba poto plateau wana kuna ba yamba bata jibe mingi ko tendete. Ba tikala jamais ko kabola parce que ba gardaka que idéologie na bango ba artiste. Ouais ba donc ba ki poto musala sili to so ibobo musala sili. Mais mingi na kati yote na ko ba bongo nde bazawana. Donc il rêve na bango de la rapport ninga zo sana musana ya bien bongo de pas que ne poto fa que no kana na sima. Dans la musicien. Ça encore opportunité au goût dans musicien mais garder toujours dignité na yo. Mais na bi ke na ba le ko lelo na bi ke bobo artiste bobo na ambulance. Un grand prêtre bobo. État d'esprit. État d'esprit na bi ke bobo na ambulance pour le kananzela na te. État d'esprit, faut appeler na ici. Parce qu'ambulance déjà tant au signé déjà moka. Au signé. Kolobama. Au dénoncer. C'est la grandeur d'esprit. Et puis ba menasaka ya. Mati karate. Ambulance. Aya kapena te ba menasenga menga salinga te na souci mboka. Ezana mutu nyoso te za la manipuler. Omoni to ba congolais. Moi netinga moi passe mutu manipuler nga. O pesanga combien to pesanga mo. O pesanga que no ndaka pire jour ndoli ya souté mais Monique n'habite l'état d'esprit ba toza différent. L'esprit wana pe yango komisa omigi. Ko soki poza la na état d'esprit ngo ya poko pe waya na ninga Paris. La ramige na bisa telema na bakwa kuna sala be émission na batu. Comment attaché de presse à mutu moko boye. Longa na yamboko na koti na plateau amige ni mamenga na za mutu o fona sala mutali boso. Il faut ça la publicité mutali boso fona benga ngola c'est moi. Église au milieu du village sur la vérité et on peut tout ça analyse au poto le bela artiste en général. Quand il a été na poto avec Kofi Olomide, on s'est préparé mon bagné na ndoulé. Bah on a Bruxelles, bah mon bagné na ndoulé puis on s'est préparé na Paris. Mais bah date dans le personnalité, tous les laïmoro légende vivant Kofi Olomide a confirmé bah salle na bah date au quartier la Théobite mais bah il vraiment belé une affaire à plus de 30 personnes si je me trompe pas mais aux Obango moko na kati ya émission na biso a poto zo précision que quartier la témémique combien de personnes mais et le reste pas si dans tout na bande konanga baza ba porte-parole il y a mes hommes basala musala moko na landri japonais za moko ya ba communicateur oyo alobela Kofi chez moi puis Roger là ba finga ngando te so na so kati balete hein la finga donc ba betaka mabe ngando te so si no kati balete po oko umela Landry et émission ça les salinga même pas si aza frère na biso moi mo ba lela raté bino comprendre ni n'était que ba porte-parole pourquoi Landry japonais tikali mais Kofi Olomide amimi des jeunes moko wana moko communera Basile Landry des longues jambes na musu communera Landry bolobela kaina journaliste naï bango ku babandi quartier la teka lobia ouais ba kumbi ba ba koti quartier la tena 21h mais landa bandi quartier la tena 5h kasi ba kombo pe landa kati alors comme tu empêches ça même passer muta mi benga libindi moko soda d'esprit ba d'esprit ba kufati ba d'esprit histoire ba bino le bo soutenir ndeko na bino
Bien beaucoup c'est quel sous. Non, il faut comprendre la place aux autres travail. Pardon, Adriche, moi na ba classe là to tanga. Moi na zoba ba sa reni. To seka et. Ba tcha na liboso ba to bo seka et puis ba tikela ke biloko nzungu. Ya sa nzungu. Pardon moi zoba, eza nini? La ndeza moi na zoba. Oui, moi na zoba, eza nini? Lelo, yo to loba awa. Batu boyebi boza sur na musala te. Batu ba ko kanisa avec flatterie, so ina flatter. Nde bagomemanga poto so ina flatter nde bosanga oboni moi mbalo ozo mono Adriche sénateur abunda trop afinga batute mais imposa komba wera na Angola lelo na Angola komba wera vanda makase za tata o a imposa ngo avec musala amour ya musala ba piroger o lelo to apporta un plus na maison à travers communication. Oye na le kota lingala oh na excellence bazo sepela ba konti lokwa Gilwando mboyo ya mama Deborah les grands baleines so ga vanda sepela ba maître Taylor Lubanga so ga vanda sepela ba autorité lokwa ba Frank Ilanga ordre national ba président Clément Yoti so ba yo ka piro jolo ba sepela piro ja finga mutu te yo so mona na vanda na finga mutu. Yo mona mkoni Adriche avant na finga mutu bien papier les presse finga mutu mais mutu ono tangi wana soki jaune le roi mafuta mbila wana soki avant nous ça nezaka ko finga batu ya kansaka soko finga batu légende le roi Kofi Olomide mutamaye le bongo akomemo poto po finga batu yo kansi Kofi Olomide koma Kofi pona finga batu musala Kofi le roi ma bakuku le roi ma bangobila ya zalaka Kofi le roi koma banzembo kitoko o batu ba sepela ya zalaka Kofi okoma Kofi ligola ofinga na honte. Vous croyez son fingi Fali et c'est pas sa Kofi? Parce que Fali tel qu'il est là, c'est la fierté de Kofi. Quels que soient les problèmes. Nenge Fali azanato matato kita, c'est la fierté de Fali, de Kofi Olomide. Ne croyez pas que ça oye permet na Kofi obandi ko finga Fali, ne Kofi a considérer, ne Kofi a pesa obomengo. Lokuta. OK. Nenge moko faire egola. Amata. Akita, Abambana, voir faire ce que yokana na mokili, c'est à travers Werason. Nous croyons pas que ce qui na terre te fingi faire, nde Wera se pela biso. Non. Donc les messieurs là, azali au capi, akotira toujours au capi, yeba mboka na kende, il faut babukanga lonzo, il faut que bambankana, il faut que bamboka molo ba il faut que bena kota ba kintsuka kuna ba voyage néanmoins. Pourquoi? Parce qu'il est là, ayebi, et le constaté. Il croit qu'être flatteur, qu'on finit dans la bateau, ne, moutamaye le roi Kofi Olomide, mais mon poto parce qu'on finit dans la bateau. Il y a là, même sa réputation, donc Kofi avant la moutouma, va finir dans la bateau. Non. Il faut pas que ce soit un leader. Au moins, il va te belle coup de bazo, ba chance net, bango, ba présenter, bango, ba tcha, bango, tina, ba clip. Kofi me tina, ba clip, à la guise, on a battu. Eh, moi, photo là, ça a fait force, il y a bateau, biso, to zana, bango. Mais, il y a un Angola, tu as vu visa à Congo, on a vu visa en Angola. Mais quand le roi de la forêt a présenté un pas battu, na moussalonga na salara. Dans bas, il faut peine à se pélisser leader, nanga. Les années, venanga koko maleka, prêtre. Nga Adriche na moni pena fona ke soutenir non la dida sare nezo senga na vie fona zo visa. Avec une agence GGKPS boya Adriche oh non so senga ro sala bo salelai. Koko maleka prêtre tindanga na KIP wana ba sali pe makambo visa ko bima. Tant visa e bima comme ko senga ba forte. Niko ka formateur de boss ezan ngeni na Adriche koto falongo. Ezan ngeni. Parlo du centre je suis guerrier Mwandomboka FCC. Yemo représente binga no sana suganata no force na. Tant ese président sai makambo nyo se tika babitika ko substance nga no tinda. Vous attendez dans la substance notamment dans beaucoup mais voyage n'a tout complet na saline la bise que na relation aux moi no yo format mais pourquoi peut bango pelé msusu bato ba dans un journaliste angola ngana kenda kin puis Roger zo la sanga force na puis Roger obi que masa obi que na tika na jour moko na okata oyo tika na jour moko ni tokei to ki wana matongie président manu avocat PDG manu avocat Adriche na zana venir les aussi la faut moi 5 jours baksamana ya ko lobate pia ba yani ke kuba ta kasi force ya mole la sabala sabisot so ezaka likamnyo so to kufeli ka to keka côté ga preze o meminga ite non mo pelem sous ces amakambuge ba cheli bino ba visa luka ba bien na yo ke na yo très bien mais ça pas seulement c'est grave moi na mo bala olela ndeti na mole mo bala nzolela na bi mais non il faut être lâche comment tu peux être lâche finga rabatio mi benga rapé
ozolela olela na émission ma batiki miso ozo kitozo pa musama miso na puis Roger combien de voyages ça ma puis Roger tikala na Kinshasa puis bato bakeba seke babika okeba ndundu. Moi j'ai fait 27 ans na Wenge. 26 ans sans voyager. Mais na sepela kaka. O sepela bokei mais ya tikala leki na émission. Na leka émission na saka ba programme. Na ngona benga masa beta na tourna ngolo kitana rabite masa na zawa. Na zaka gawa. Na lela wa. Moi on va lela rater. Oleli. Po on a batiki yo. Deux ans allez na deux émissions. Ah. Oui, émission mora leli et pas kaba basi. Yami balesko lele libosa bana na ye. Ah, t'es le bon de salinga passi. Vous croyez que l'année ça ko folo de mawa. Ah mais beaucoup singler pas ko folo milité. Comme mettez. Ah, le grand mopao. Comme mettez elongine ko kimisa bala mindele. Ah, uzanga mawa. Na biso elongine za lo ngubu mo azala na nina. Il faut retard na nina. Ko folo mida perdre ba concert rebelle, ba hippodrome yango ne raté. Et ça, makamusu se landi à partir à batumusu azana bango. Donc, on va bilima musu. Moi, que le loco fasse les surprise. Bah, tu vas pas pour la maman quartier la tête à 4 à Paris. Vous comprenez? Et ça lui bien. Et ça lui bien. Pour Nanini. Bah, biloko musu to ba ka menoir te mena batumusu to zana bango. Donc, azo ki miselona makamusu faut ça bénéfice pas na omo tala. Ba ko felo mide le loka rapo. Na lo ba na vie on a ligne ko rater les kambuta ligne makambutu azala. Mais bah ça ba vie mo boso to fande lelo to ke na gozo conseil pas ba vie on a ba sali musique na nenga Congo. Quel que soit Moutazanga Rababe na été mais ba vie on a ba vie mo respecter. To ko lo ba boto finga ah mais soto zongi na palais mo to beta musique na kala. Oui, très bien. Vous comprenez? Donc to yo ka ba biloko na edo siko. Il faut ba papa please. Na age ko fa za nango. Azana mto fingela yi, azana mto fingela été. Azana kofi. Mo na ba o ba finga ka kofi wana. Ba fana ba na ko ba yo ka kofi. Très bien. Voilà, on a Zagui sur arrivé à quartier latin bah de la Gata France, to yamba bango na semaine prochaine bah to ka bah bon ça va atteindre to biga mikili moi mili qui a vite fait écoute na nzoto biga ka mais to za na bango awa déjà na confirmé bino to yamba grand parmi les grands chanteurs il y a quartier latin na kombo ya Eric Tutsi. Ah wana pena ya moni ngata na mona Eric Tutsi. Na Zagui ne sengo mo moni nga na quartier latin die m'entend parler. Nazana mota battre na le rôle à Eric Tutsi. Non, c'est un grand chanteur. Eric Tutsi a so kazole la. Non, bébé on a dit ba biloko ya motema aseleki abunzela. Ouais ba vocal oyo. Memanga na mokongo, simanga na loketo, memanga na mokongo, simanga na loketo. Ayemba, c'est un grand chanteur. Aza so quartier la teza na chanteur moko kaka ya makasi zai. C'est pas c'est pas la kati. Ba biandonga to bosana été. Ah te na boité na lobi na exemple na bi soki mi c'est makasi. Ah o lelo nde bazana. Na lobi a quartier de nyonso soki moko makasi za. Memanga lokola. C'est baza 3. Oui, ba vocal na tata. C'est ba 5. Te na bien. C'est pas la kati. Obi? Memanga lokola Bercy. Oui. C'est un grand chanteur. Non, Eric Tutsi. N'est pas confirmé. Question me repose un peu Babendon à Chokoro, grand poète fait l'épisode Chang. Après c'est amener plus Kimia. Yo comparé nani na ba misa quartier latin Eric Tutsi. Ça ça te. Na ba misa quartier latin. Non, quartier latin Tangwana. T'es quartier latin, on parle de quartier latin. Azate. Surtout que tu as magie, voilà, c'est là, Drisha. C'est là, yo. Non, non, l'équipe Eric Tutsi dans Missa quartier latin. T'es collé caté. Na vocal. Mais attention, il y avait Sam Titou. Sam Titou, c'est un grand chanteur. Eric Tutsi. Eric Tutsi, il y a un bakazo tika na mawa. Zilinga na nzoto. Normal. Mais so bana bébé. Iyela salaki kobanga likomelinga. Mama wa Eric Tutsi Sam Titou tu as aussi sa musique oye mamote. Bungisolo nzela. Nazokoka lisusu bibe. To sala analyse obiso misa tuke. Bato la biso pe na bandako bocha biso ba commentaire par rapport à Eric Tutsi na quartier latin na leki na oyema na bato aza vivant. So eza na bato boyebi bato bota la biso ba commenter boyede be biso. Omoni na ko succès na ko succès lo momingi. Migi na ko succès lo momingi. Donc omoni lelo na maison mère batebele baganga grand chanteur. Po ba jane ba chaka discipline te. Omoni soki ba jeje ba chaka ba discipline. Mais lelo batebele baganga ba grand chanteur na wengete. Oui. Mais eza lokolo Eric Tutsi. Eric Tutsi pe loko bazanga ka azaka na discipline te. Soka chaka discipline. Ba grand chanteur mingi bazala pas négligent. Soka chaka discipline. Mais lelo mutonga lo ba Eric Tutsi azati.
Donc bateau na tangi ba komo les ndenge mona jeje. So jeje zaka na discipline na kala. Mais le ba mise beli na maison mais tonga to ba bangote. Kwa zaka le sel misa do sa wera dépense te. So a che casque ayemi malamo ka bini. Les allocs ba Eric tout wana. To ko négliger ba to wana te. Ngana ko ba somo mutazo ma benoza char de poulet macho na nzoto. Grand chanteur a ndenge mo. Grand chanteur to pesi mbote to bisi bino bandeko bo to la biso. Ou tu as des commentaires par rapport à Eric, toutes ces questions. Et puis, vous pouvez poser des questions. Dans quelques jours. Ah, mais jour, on a fait bien. Il faut d'ailleurs. Donc, merci de le vénérable grand maître choisi Matata. Eh, mais le grand maître choisi Matata. Oui, puis qu'il y a eu un sangoné, tout le monde dit maé. Babi a Coca-Cola, na ma mis son mouté qui tate. Na le wana batu tout ba choisi Matata. Na tirala monoté na vie. Na yo kaka kombo na yo, mais en tout cas, choisi Matata, ba Matata bazalara batuma Matata. Ba patron Matata bazala toujours Matata na sens sini, ba bongisaka ba mboka na bango fort et ba lingaka ma miso bato tangate. Grand maître choisi Matata. En tout cas, ba respect belé, merci na ozo sala pour na bato. Na bige jour na ngape na on sepel. Le vénérable grand maître Topé Simbote et Belé Pessoa na biso Topé Simbote na Chancel Mbemba. Mais Chancel Mbemba ozobo ya bambongo papa tan. Attends, la niveau na oui, mafuta tababaliaka la moto. Niveau c'est bien. Mais Moussa to ebele bali. Donc on l'ingate jamais ba mekato esi là que Chancel Mbemba ba jouer une équipe té. Soni na biso ezali. Atambo ngwane za na nini na yeti. Forme mais tout monde na yeka kazo beta. Azo représenter équipe munene, équipe nationale à l'attaque déjà Bransard. Des fois protéger. Et la Sony na biso Léopard que capitaine na biso za équipe té. Ezasoni. Ayoki biso Chancel Mbemba, ayoki biso. 2010 tolinga ko mingi na oyo sala rapport na biso poso totali batu to beta na bango lo ba beta te mais yo za na biso toujours. Pe aux enfants. C'est pelisa biso ata Qatar, ata wapi. Mais où est-ce qu'on a un niveau? Attends Lyon, il y a un peu à Lyon. Alors que biso Chancel Mbemba 2010, Silas Kanto international congolais, tu peux s'imboter belé. Ah, non, moi pas ça, ouais. Il y a le roi de la forêt en Belgique. Il y a papi. Il y a la génération Berceau, Silas Kanto. Ouais. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Papi Matalatala Matos, miroir d'Angola, d'Acosta, patron, il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré, Terry Loubadi, les cavaliers solitaires, Fabrice Massamba, Red Mouta, English Fada, Père Abanglais, Yagi Baina, colonisateur de la SAP, Motemema Siri Baina, Maman Philbertine Samba, moi c'est Docteur Samba, Pesimote na Gaëtan Lipa Moto, sniper de Feribola dans Bruxelles, #1, Pesimote Belé Moutouranga. Pesimote na bandi retour dans la biso à travers notre chaîne YouTube sur la vérité. Roi Bilamba Grand Kali Amboka Kelin Tsumbo.
OGF c'était Paris, na PC bande retour, on va connecter branché, surtout bande ko batala biso ba partager la biso ba sala ba commentaire, c'est grâce na bino ne biso to vivre à boy na grâce ya musicien congolais mon côté. To vivre la grâce ya ba vie, ba commentaire, ba soutien na bino, bo continuer toujours comme ça la on trouve na bientôt tout ça la 120 000 abonnés, c'est grâce à vous. Félicitations. Merci beaucoup na ba abonnés nous sur ba s'abonner, ba PC sur confiance, to décevoir bino grand jamais. Depuis que un jour bakanisa mingi ozonga na niveau ya ba émission 40 no finga ba balabala balabala ko finga ba musicien ko dénigrer ba musicien biso musala biso ko matisa moto a changé ka okoli pe papa na niveau plateau boy et puis PDG biso to na niveau ya ko soutenir musique congolaise ba artiste na biso ko promouvoir bango ko sala promotion na bango ko lobela ba activité na bango ko pesa bango en honneur. Je suis église au milieu du village, église solo la vérité, église yango donc tout le bela wera, tout le bela Kofi, de tout, et Fali, wera, Ferré, tout ça, tout le bela artiste c'est Richie Fabrigas Robino Mondibo. Mais les solo mo bimi na tapité. Ferré go na slogan mo bimi na tapité, ko so pa na tapité, na bimi ozo na sur bon na sur ça. Mais je comprends non peut-être nga pena linga na tuna na tapite mais des personnes ba quoi na tapis pela monga président Mobutu est-ce que Mobutu betara du solo on a déjà na tapite ba tuka nga pena yebi yango bon éviter là aucun commentaire na grand monsieur padre Ferrego la grand musicien parmi les grands musiciens bokona biso qui se respecte juste aux opportunités naé to poser na tapite za message nini mais to qui peut fali na podium ni Asenzi, les solos à Basenzi. Il y a beaucoup qui ont besoin d'être sur ça. Ben oui. Ah, ils appellent ça Basenzi, tout ça. Ouais. On appelle papa à gagner là déjà. Yo, puis Roger, on s'en va à Basenzi pour l'année. Hein? Non, il y a Basenzi. Est-ce que c'est un jure? Mon Senzi, c'est un qualificatif. Mon Senzi, c'est un mot non cultivé. Ok. Mon mot sans manière. C'est ça mon Senzi. Mon Senzi, c'est un mot sans manière. Donc, si rabato malonga ba vandi, mon senza ko yate. Ndo mona ke non, mon senza ko lekate. Et si par exemple ngambe en putu restaurant banda ka vandi, ba vanda ba Fabrice Moulele. Fabrice Moulele ya Molex. Voilà, ba vanda par exemple na ba Blaise Fashion Lumingo. Blaise Fashion Lumingo. Oui, ba vandi na ba noble bash. Ba noble logo là, ba vanda ba noble logo là ba vena ngai Alpha Mokua, le PDG, boss, mon tout le monde est très élégant. Ba vandi bosigo, et si là ba to bongo ba vandi. Na ba Carmel Kitoko, yem sa mon senza o le kaona na ondeni. Kitoko ya Lyon. Donc ça ba bi mon senzi, et ça donc mon tout le monde est sans valeur. Très bien. Voilà, donc voilà. C'est peut-être mon senzi ni. Bon, na olobelo ko moko mi gagner ma. Moni ba leader na biso to benga bango baza ba éducateur à masse. Et moni makamsusu eza nango pe bien pena mingi te pona koloba po lingala na biso to benga ngoni to ba lingala na biso eza pauvre. Omoni eloko mususu ko bi molobi on na ndenga normal mais bimi lokwa si ofingi. Ko to yebi na katata ndo ba senzi do ba senzi aloko bat bazanga tina. Makaka. Na karto mo papa mo afinga ba to ba senzi oyoyo. Ta bana ba senzi oyoyo. Ozo comprendre bilo mususu eza nango yo bimisa na munoko te tango yo ba benga ko numéro 1 ba benga ko soki ndenge nini. Mais faut autant la bablo muso ko bimisa. Pourtant on dit que makamba ba senziate. Yo kanti bat nyoso batonda ki ba na concert wana. Ce sont des warriors. Non. Ba golo pe bazala ki ba congolais ki na ne place musique so beta. Oui. Ba spiritas pe bazala ki na ba na wenge pe bazala ki quartier la tête to ke ndefso ko tala po lelo mutu ki nganda so beta. Na kongo tala ba bon to beta musique te ke na beta musique bo. Ba nyoso ba ya ngai lo. Adrisha ata na poto. Ba salo etondaka. Yo kansi batu batonda wana zaka batu ya ba fanatique ya mutu wana. Non, ya lokwa ngane na zabu. Parce que ba copine na ba chérie na biso chérie rose la fanatique intel. Habito kendi. A ko accompagner donc yo lingo tika petit na wa ke ye moko te ya ke nguna ndeni o ke ye mo fo accompagner. Ozo ko pa do biloko musuto to bimisa to tala na grandeur na yo. Yango mona ba wera son le roi de la fo betel mama boko ti azala na podium ti le lo continue musique ti abimisa no li lo mama boté touché ba wera na traité ba touché ba jamais ba senzi tout ça. Soko yebi yango bimisa. OK. Jamais. Un leader, a dit chose en parole, non. Un leader, azali, exemple. Un leader, azali, mouton, azo, édiqueux. Donc, à contrôler le langage, naïe. Et là, on a surtout, il faut contrôler parce que, on peut contaminer, on peut ça toute une génération. OK. L'icologue, il va mourir au lobby. Au moins, le roi de la forêt, à l'attaque, à pantalon, jeans, à ngumbi, moi, qu'il m'a mis là, OK. Le roi de la forêt,
alati kaka chapeau atenga misango boye bato tu balati donc faut ça image bien un leader moto ozali likolo il faut pesa toujours exemple à bien oloba toujours maloba ya bien ya mona même na bible balobi langue eloko eboba mokili ezali langue liloba parce que mokili esalama na liloba. Très bien. Donc moindre liloba mokili ko loba obebisi batu ebele batu aza populaire. Voilà. Donc na telemika wana moto aza musicien faut ba nini oyo akolo. Mais oui. Les lots de tout sur la boye toujours information héritier ba ko kanga na lupango na ina plus de 14 policiers en tenue civile. Bon, dossier to yebi beaucoup plus et aux assure le single auto ça la dernière single neo azaki asalaki featuring un artiste musicien lo besso n'habite beaucoup plus votre ba compter sur ça n'habite ba pression de les années est-ce que pour na magoda héritiers ont mérité prison bien ont mérité ba séjour parce que ici que de tout sur la boisaka na maboko ya l'état banda 14h siko tokomi bientôt tokoma 20h et peut-être akola là peut-être akobima bon nazobité besoin analyser est-ce que sur magoda ba ko un artiste musicien siko ngana koloba bo so eza pona magoda to yebi ke bapekisa magoda ngo babeta ngo sino ba TVT clip on les lisusu te bakata yango mais nde bakena kozwa batu ba 14 personnes na bandako to mona pe batu bazo détourner bambongo to mona non te que 14 agents mo bake kanga o ministre boko boyina ni ake kanga pona za artiste musicien so que zelo ko bo benga ye aye botali seke nene loko to pekisa ele msozo continuer yango eza normal mais ba pekisa ki e magoda ebeta na ba boîte na ba bar kandi on lobby na ba TV ya Congo oui artiste musicien héritier pas acceptaki alors na télé vidéo na emoko na ndiko moza na Paris awa Sacré Goga si je me trompe pas alobi magoda ebeta kaka na YouTube ebeta kaka na ba plateforme nanga ebeta na ba TV na bangote mais artiste a défié l'état ya Congo a beti magoda en plein concert na Kinshasa. Un concert héritier koleka. Dernier concert héritier. Abeti magoda na bité peut-être de fiona ou de pour na batu mususu na tala ba analyste ba ndeko mususu ba sala. Bon, moi je dirais comme ça. Moi je m'abstiens. D'abord il y a Olobelango parce que ça dossier est en la justice. Vous savez dossier en justice ils ont un peu hein, il faut vraiment cause na ba réserve belé Olobango parce que na landel yango na bengi pe ba proche oh baza pe kuna na parquet à Gombe balbi jusque là batikali ko peut sa raison interpeller été jusque là l'artiste ba ki ko zoa oui ndengo peut cette information ba ki ko zoa artiste na ndako na ye avec ba agent de l'ordre ba ki ko zoa ba ke na parquet à Gombe et sika azo c'est la juge na ye pour que ba sambisa ba c'est raison nino ba bengeli mais jusque là raison na yebanité donc oh ba nini bo wana zaka ba raisonnement ba toazo raisonner on comprend mais jusque là le roi le composant en justice tozela toyeba comme ça peut-être to kolobela siko puis Roger son na côté na koloba est-ce que avant ba kende ko zo héritier na ndako est-ce que batindela qui convocation c'est sûr oui l'artiste Tobo Salate que tout le monde a pu dans les réseaux sociaux l'artiste a été invité hier na danseuse naïe hein l'artiste a invité qui est na danseuse na c'est ça que je crois c'était na c'est ça danseuse ni o abina qui danseuse ne mo abinaka das mo na habité ce communauté na habite vraiment communauté mais abeta concert mo je crois et ça qui soki na Gombe soki wapi bo spectacle me salama qui danseuse na musicien danseuse na matela qui pas musicien babina qui penza on dirait magoda peut-être ça et ça li que batu on dirait yango mtesa qui ba invité qui na c'est ça ba invité qui l'artiste na danseuse na mais apparemment l'artiste ne s'est pas présenté à Kedaki Côte d'Ivoire jour ba invité qui y a voyagé OK on comprend peut-être on dit tout le bagato si tozo le bagato peut-être mais jusque là il y a aucune information sur raison il y a interpellation et beaucoup plus sur ils ont vraiment raison on a problème dans niveau justice je pense pas moi je ne confirme pas que moi je suis sûr moi je suis sûr à 100% ça pour la magoda parce que déjà ninga beta qui on live na concert nze mona za interdit a beta on live na concert na au katenga maloba ba camarades du journaliste et tout ba youtubeur ba analyste ba analyser même ba lobby comment au ko signer
justice mboka. Donc ils ont le droit de défier justice. Ndeko na biso ko na Christian Bosembe. Bosembe oui. Au défier Christian Bosembe. Donc ba beli Christian Bosembe bandeko na ba komi. Na plein concert wana ba beli Christian Bosembe. Non, bato ba sala ki analyse après. Biso c'est l'émission le lot. Bato ba sala ki après concert héritier oui mais Christian Bosembe héritier yo wana Betty Mangoda. Pourquoi Gaza pire petit na présidence ça va venir ebele bo kanga été soki ezala ki mission tel soki ezala ki confusion tel bolonga boyo toka ina humiliation. Non, pourquoi héritier moi je te dirais que mboka wana ezali mboka loi. Nul n'est au-dessus de la loi. OK. Mutu moto azali kolala mibeko soki kutu ancien président bazo longole ba humilité. Ancien président a dirigé mboka pendant 18 ans. Bazo longole ba humilité et bazo poursuivre la justice. Soyez au ministre de la justice. Constamment justice et interpeller la justice. Ministre de la justice, justice interpeller la justice. Nathan Wakala, il y avait des grands artistes le roi Kofolo Mide Banyo Kalongo mais bakanga bango bakota makala. C'est pas que auto qui était le bateau là c'est héritier tel kamiko azap pire petit non. Héritier aussi les peuples congolais comme tous les peuples congolais. Azan a se amibe ko mboka na ye. Héritier n'a jamais abuka mibe ko mboka na été. Donc azan muto a respecter la loi, a respecter mibe ko mboka na ye. Ezara ke ba bengisié, eza justice. Je n'ai pas dit seulement c'est ka ba bengisio malamo OK contre prison. Non. Ba repé ko bengise ba soyoli, ba yoka yepe, c'est ça. Il a azan a droit wana ba yoka juridiquement. C'est son droit. So ça yoka mutu banda 14h tiers yo mais ezaki to côté. Mboka biso to tambola ba 12. Mutu biso comme susu, puis Roger so de ese kangi. Biso d'abord aller douce. OK na concert ouais rabé tonte bat bazo sengango. Eza eloko musu da so e continue makila bat envoûtement na de gelati. Comment ka la ko tuté? Envoûtement na lati alors de toye awa mago dezobe to webi sanga de tini putu. Tini putu ville pena donc abini na yango. Non, moi je ne suis pas contre ça. Ngako tu na le bag ezan nzembo. Ezan nzembo ezan message batu ba sepel nango, tu vois. Donc na yango na le baraka non, so il va interpeller, ba bengi ndeko eza pona yango te. To le baraka bongo te. Parce que justice jusque là et lobi nanu likambu o ba bengi liete. Yango biso to c'est la justice a loba. So eza yango comme ça to maniola. To goye ba so to le bango na bozindo. Très bien, merci beaucoup la première balle, la première ture, il y a analysé le débat sur la vérité. Voilà. Mais pour permettre tout ça bien. Nasi bandeko ba tali biso ba encourager biso na ba commentaire par rapport au analyser ni pour ni contre. On est ni contre, on est ni pour. To lobi makambo lo ba congolais. Donc lobi pe to go analyser pour na mboka na biso pour ndenge zo évoluer. Pourquoi pas to go lobi la paix pour na mambo itali poto ndenge bandeko na biso bazo vivre na ko senga na bino. À chaque fois sur l'actualité ça boy hésiter boya to analyser surtout sauf rien na katia sola vérité débat et analyse na ki batokuni beaucoup remercier pour te continuer. Ben on a remercier d'abord Fanny, grande dame Fanny Ipaka, Fanny Mboyo Ipaka, moi si moko boye, femme d'affaires, motema José Ipaka, José Bilele, ban la loi d'ababi José Bilele. Et on remercier Rose Mboyo Moseka et à Papi. Il y a tonton Papi, Rose Mboyo Topé Simbote. Pourquoi pas repérer ça dans Rosette Bomolo? Rosette Bomolo, Topé Simbote Bambote. Et on a remercié Kaka, le boss. Massalanga ya patron. Il faut te féliciter, bah, jeune Rosa Mamba bien. MDD Business. Fiston Intoukou, représentant valable à panneau solaire. Le nom na Congo. Tola la sous-molilité. Panneau solaire assuré. Na maison MDD Business, Fiston Ituku libanga liboso na nzembo 207. Fiston Ituku MDD na lelao. Donc na pesi mbote na PDG Malum avocat très social, hein? Na pesi mbote na Yannick Kuba mufinuku ya monde ado finika toujours ado manquer poto na respect. Yo muta kino zo tinela mbongo, eza manquement de respect. Donc na pesi mbote na ya Théo Zambrota. Moto aliara dollar et là la Théo Zambrota et bambote na ngai et pas ya bana Lyon nyonso tout botalanga sponsor na nga la kata poto. Hein? Alain Boala les charismatiques de Lyon avec l'agence La Manne du Ciel. Et topé mbote na Guilain Impresario le producteur agence OM Service toujours topé mbote Irène cri d'alarme. Bambote na yo toujours. Nancy Diake, c'est maman sociale.
Nasidi Yake, c'est ombre jaune. Et balobi, Boaka Bilamba Kala, Somba Bilamba Sika, et Fata Mode, Dadi Lukombo. Pourquoi pas topé sa mote na salon, Pati Mafuta, Talanenge Bazo Coiffé Biso Kitoko, Bijou Lolinga, femme d'affaires, Mamali Kelemba. Merci. Na Ozo Salapona Biso, Batunio Soto Balinga, Mona Mboga Piro, je vais na Didier Nzao, na Robo Sanaote, président Alain Boussi Cercle Royal, Franck Ilanga, Ordre National, Bave na Ozo Soutena Ngai, et na Pespe Mbote na Masa na Papi le Prince, Soldat Makasi, Nazomona Moussale Zo Salama, Thierry Vangu, le pépinière. Mais pendant aussi ça, au sein de lobby graillé, na Otanga Soumoutoute. Joyeux anniversaire à la patronne de mon cœur. Joyeux anniversaire là où tu es. Que du bonheur. Que Dieu te protège encore. Aux ala toujours, aux ala. Joyeux anniversaire na CM. Voilà, ici vous allez. Très bien. Ouais, bamote na ngai na bandino na plaka da banda esika batu nyonso bazolia na ngola mikolo yo. Merci na soutien plata nzanza vraiment na kozala reconnaissant pas na yo téléphone za toujours reconnaissant na o salaki Mvwando Mboka Paulo du Santos Guerrier na o salaki na FCC Mobimba papa monyoko libambote na bino na moni bongo Nikoka il est formateur de boss babi abeta ki nzete na suka et puis ma ekabona ki Nikoka est formateur de boss et puis na besa susu mbote na Koko Maleka prêtre. Merci pour mto bandaki idéologie à voyage Koko Maleka prêtre na agence Mobimba GKPS na koza la ingrate panabino na moni batu bayamba kinga na Portugal ABC Mandela ngwayi la papa na Marcelo donc bambote na o place aux alliés sans oublier Mwana Ngulu artiste complet na kati ya Portugal wana bambote na bino et puis on a kombi na kati ya France na moni bongo na moni bongo Tinim Poutouville mama na Ange babi mutape singa palais apesa bi nyonso noko na che nyonso lia sepela nengo lingi tout mona okala Tinim Poutouville mama na Ange et puis Josine Poutouville, babi, elle danse, elle dende. Elle danse, elle dende. Yaza bongo na nasi, bambote na place aux ali. Et puis, na moni bongo ya Willy Pessel nef en mundele, bazara bongo na CG Ige Difumu. Président Golf Kizola, côté toke na ramakamu na biso nyonso. Président Golf Kizola, na moni bongo, Mama Lili Adisha, la kati yote loko tangi président Golf Kizola, bi ya koma producteur munene. Oui, naebi. Donc, na zoe sanaba na nzambe nyonso tu ya Allemagne. Eza publicité te. Yango, eza publicité. Te ya programme, frère Patrice. Publicité. Ah, publicité. Mais oui. En tout cas, na ebisika, tu diras, net le peka le roi de la forêt. En tout cas, tu opé saka kenon, frère Patrice, Ngoy Moussoko, a Robekela, à Paris. Donc, on a Dojo de Paris. Yo, mon nzambe, to sambe la rati. Donc, toi, Royemba, et l'on a frère Patrice Nzamba Pambola Biso, le 13 septembre 2025, na Dojo de Paris, Moussa Nzambe, Patrice Ngoy Moussoko, Royembe, la Nzambe, Toya wana. Mama Lili Makaya, bambote na yo, balobi, Mama Claudine Kinwa. Mami Lulendo. Donc, bambote na yo, donc, balobi, na moni bongo, maître lourd, na kati ya Sergi, babi famille, lobi pesa date, po ba sepela. Donc, mbote na bat nyonso balinga biso, sans oublier, babi double départ Rigo, mutalata rakoleka ba jeune tout bazalaka na Paris awa. Double départ Rigo, abisenga sénateur Zalara Kimia makambo ko Simba. Na profiter ko pesa mbote na batu nyonso bazotala ngai to kotanga bakombo la nyonso to eza émission ba responsable photo tika pe ta yami gagné merci na bande tout balandi biso bande ko nga baza chaque fois pour nous mona bango beaucoup mais biso pe s'il y a des problèmes il y a des sujets à décortiquer à développer même à tali ba famille ba vie des couples tout bon lobby na bango a dit que sénateur allait à Paris puis relié nous a ramené déjà tous les temps et tous les jours donc restez connectés restez branchés sur la vérité on est ensemble on est là.